ma poete to kango la Congo na solo mabele bankoko batikela biso na Congo ya Congo to tele maka poete to kango la yango osako pa na bino ba mama ki panvita no se sika bozali osako pa na bino bandeko banso babelmi pemene tando na bango mike poete balanda oyo to eli bino comme information du jour le sako na bino nyonso ya solo ete bozalaka attentif po ete bolandela nini mazali koleka na mboka bankoko batikela bino na kombo ya Congo. Vous avez intérêt, tout intérêt vraiment de suivre l'évolution de près. Il y a ce qui se passe chez vous au Congo, chez nous au Congo. Mboka bankoko batikela biso mabele bankoko batikela na kombo ya Congo. Voilà bandeko bana somme ko le Congo ya solo ke moko na biso bakokosa ete po ete elaka na biso pesa maki il faut biso na binoto telema elongo na kombo ya vuluzi kimbango na kombo maki pavita na kombo ya nzambe oyo bankoko na biso babelelaki tata nzambe pungu tulendo nzapa nzakomba Kongo mongali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele matondo na bino nyonso oyo boye liboso etando ya bino po ete boyoka information na biso na mokolo ya lelo. Ya solo bandeko tolobaka tout le temps que bandeko baye bakate ke makambo za ko kende na ndenge ya mabe na kati ya mboka na biso ebele na biso bazana kati ya distraction. Bazana kati ya distraction bazako yeba te que y a un grand complot. Complot salama ke ba mso bazo créer des événements, bazo distraire biso mais dans notre temps, ils font autre chose. Alors, quand ces gens-là font autre chose, ces choses qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est pour nuire le pays. Pour nous nuire biso. Mais alors quand ces gens-là le font, biso tout ça qu'on dénoncer. Les tout ça qu'on dénoncer, ils ont s'engagé que biso binoto telema comme motomo tolba. Et on nous a appris, on a écouté. Il paraît, ils sont en train de s'organiser pour faire telle chose. To bele la yango biso le longo, to telemelango pour te faire échouer ces plans là. Na moni ebele na kati na biso ba telemakate bazala kati ya distraction bazela kake oui ateke ekoleka nango te ko resir nango te na maloba te il faut aller par des actions tout le rabino tout le temps que actions individuelles et ciblées. C'est ces actions là pour faire arrêter bango parce que par manifestation on a essayé de essayer ma manifestation modèle tout. Ce sont des grands démocrates, et tandis qu'en réalité, ce ne sont pas des démocrates. Et Batouana, Bayaka action, Fente Bino Koto, Bazo sera autre chose. Et alors, Nathan Busso Moko, Tozako Yebate, Oibang Bazo préparé contre Busso, et voilà, Beret, Tozako continue en et voilà, Tokobano continue à Kodelaka, Musuba Kolela, Busso, Toyebakite, Oyebakite, Negenin, Oyebaki, mais on s'est semblant. N'importe quoi, on va passer qui information. Tant on semblant papa, on va couper parce qu'on paye, bah pour casser, on y a berère, il fallait y tellement à l'air pour te le non, je ne vais pas. Maintenant, je te mon kili, attends, non, je ne vais pas. C'est l'indignation. C'est indigné pour na makamodo le kamabe pour te nuire yo ou nuire avenir ya banana yo to bandeko na yo. Soko lobi o telemela ngote e kozala pasi pointe biso nyonso biso na bino tokolela moko akozala épargné azate. Je dis bien et je répète, personne sera épargné dans les jours à venir. Dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout le temps de l'eau comme spectateur. Toujours dans le mot de l'eau comme spectateur. Personne a colbaqué. Oh, heureusement, moi, je suis épargné dans cette histoire. Rien. Alors, ceux qui m'ont de l'épargner, pour ceux qui ont épargné, mais qu'on a eu, proche, nous avons épargné. Wana na beta kambela nango, pour être bandiko, les grands complots de ce monde, ils allaient s'organiser, ils allaient tambola, ils allaient avancer, nandenge ke ba nuire, ngana yo ba nuire, ba para na biso bandeko na biso, yo nanga tozana no na kati ya distraction tozolanda bango nano makambo bazako sala na mpanzi à gauche à droite. Voilà bandeko tokende na mosino ya actualité na biso na mokolo na lelo, to elibino encore un plus. To elibino un plus, un mort de plus. Oyo toujours ba proche na bango. Tourne na bango boyebi, mais cette fois-ci, ba pesi biso kombo na été balobi, oh là là balobi nini, un chef proche, un chef rapproché de François Beya Akoufi, na coronavirus. Et il est kassaïen, il faut le dire. Pour la tour,
tour bakasaye oyo baza kokufa baza kokweya na mutambo oyo bandeko bazosala bango balobi akwei na coronavirus me bandeko mosusu balobi te bakosi bapoempoisonne bazokosa bazokoempoisonne bango mpe lokosa pouvoir baza kokontinue nango bazokweya moko na moko oyo mosala mpe tour na nga tete nalobaki te moko oyo akozala épargne akozala te bakokweya bango nyonso na kati ya libulu parce que ezali tour na bango tour continue ka totala ndenge nini ekosalama. Voilà, comme je vous ai dit la fois passée, depuis la semaine passée, on a dit une nouvelle scénario, la stratégie au Bangba qui en place, la Cinco et le gouvernement, nous ne cherchons pas loin. Nous avons nos cobayes. Ça, c'est la troisième fois que je répète dans mes émissions. La Cinco, évêque, et le gouvernement, ne cherchons pas loin. Nous avons nos cobayes là, non? Ils sont enfermés. Et ces cobayes-là, c'est qui? Ce sont des prisonniers. Prisonniers, nous avons des frères, des sœurs qui sont là-dedans, dans cette prison, dans des prisons du Congo. Mais pas toujours négligés. Tout le monde n'a rien. Ils n'ont rien. Au cause de la victime, un jour, tu pensais que nous avons la prison, à sa koufa kala. Voilà. Inerbe boyebi yango oza na maboka muyembe na chilombo bango tu baza ko sepela voilà oyo balabaki ke ba prisonnier baza déjà ba kobayi na bango baza wana ba sepela ki le bazo stratégie wana allez ba accélérer voilà balobi ke non des nouveaux cas de confirme non des nouveaux cas confirmés. Oyo bazali affecté na coronavirus. Oyo maladie virus est frappé bango. 92 cas kaka. Lobit avant que tolobaki lelo ba accélérer nombre et comme 92 cas. Et donc il y a vitesse ça. Et donc il y a vitesse ozo kende nango bando ke bele baza ko yebate vitesse tango tokotala nango tisuka wapi ya kotala ke vitesse ya coronavirus o eza ko boma na Congo bate bele baza ko lika ba yeba pona nini na liste wana ezo ko grimper vite na niveau ya Congo là il parle déjà de 792 cas plus ou moins oyo bazali déjà frappé na kati ko Congo ba mort n'en parlons pas. Alors ba mort n'en parlons pas. Bakawana ezako kende ndenge nini tout ça pour gagner 19 milliards parmi pendant 4 milliards wana bango batalo kosomi yibi ba frapper na moni ndenge bomona titre na ngona balobi bako tika te fo bango pe ba gagner na yango makasi na yango ba gagner na yango tokotala ndenge nini batwana bako gagner na corona oyo toko benga na opération yo bango bazako sala. Voilà tokei wapi tomoni na kati na cadre d'opération tomoni bandeko baza na kati ya cinquantenaire babandi kolela o biso bakuba biso boye na kanti boyoka audio na bango. On peut pas nous mélanger avec des malades nouveaux venus et on se réinfecte. On a fait des tests de contrôle, on était toujours positif et on a compris que si on est toujours positif, c'est parce qu'on met le nouveau malade avec les anciens malades. Celui qui a déjà évolué 8 jours, 7 jours, on lui emmène un malade qui vient d'arriver. Et dans la même chambre, hier encore, on a failli ajouter un nouveau malade dans notre chambre. On a refusé. C'est ce qu'on veut pas. On est guéri comme ça. Mais on nous emmène un nouveau malade. Voilà wana bato bazalaki bamikangemi ya coronavirus na kati ya cinquantenaire. Alors qu'est-ce qui se passe là na kati ya témoignage na kati ya cinquantenaire yoka babani ko tomboka wana lobi nous sommes pas malades, libérez-nous. Alors comme pe muyembe na chilombo lobi non vous ne savez pas, nous allons gagner sur vos têtes. Il faut tolia na tête na bino, vous libérez aller où? Bayeba kiteke bakosa ki bango mingi bakendaki volontairement babi yoko sifete ko peso mbongo me mingi e balokeli bango e komi kamususu baboy ko libérer bango pote bakwei na kati ya mutambo oyo ya coronavirus oyo bayeba kiteke babane ko piéger bango ba piéger bango effectivement bakwei na mutambo. Alors qu'est-ce que bakosala nini moyeba sala autrement exacté il faut balia mbongo na sima na bango. Alors yango boza komona makambo ezali koleka wana bazali kolela na kati hôpital poete baza kolela nana bimisa bango chilomba bimisa bango. Mais ce qu'ils oublient, je dis tout le temps
comprend que Chilombo akoro bimisa bino te poete Chilombo nde il faut alia na mituna bino ndenge ozawana na kati ya cinquantenaire parce que présence na bino yango ko justifier que oui effectivement j'ai des malades chez moi dans l'hôpital cinquantenaire voilà ils sont là très nombreux bazana kati ya cinquantenaire il faut bopesanga mbongo ou partage oyo ezali kosalama na kati ya mokili po etenga mpe na lia voilà cop oyo ezali kosalama na kati na bango bandeko tolanda oyo nyonso eza koleka autour ya coronavirus na kati ya mokili bolanda badéclaration oyo ya un médecin français aza koloba toyoka ye nanu azoloba. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord? On me demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième, il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer des nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'1 an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix. Les banques aussi vont refuser de vous faire les prix. C'est ça qui est en jeu. C'est tout ça. Les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous. Voilà. Tout cela, ça se passe où? En France. En France, oyo bandeko poni na telebino vidéo ne bandeli pour vous dire todo kene na escroquerie. L'escroquerie oyo baza ko organiser yango bolanda ndabo kebi nyonso. Ke oyo nani aza na kati ya escroquerie wana na kati ya France, na kati ya France Emmanuel Macron na Bill Gates oyo azali na kati ya commandement ya makambo wana. Et alors, chez nous qu'est-ce qui se passe? C'est le même Bill Gates, Oyo, Azuba pionnier en Afrique et surtout au Congo-Kinshasa pour liquider les Congolais. C'est pour liquider ces Congolais-là, il faut passer par le gouvernement congolais. Nakanisi, le gouvernement congolais, il y a solo, tu as remarqué que Kabila et Félix Tshilombo ne maîtrisent rien. Dans ces dossiers santé, on va la sécurité sanitaire à propos du coronavirus, ils ne maîtrisaient rien, cette histoire. Alors, s'il maîtrisait quelque chose, il allait avoir peur. Avoir peur de parler de cette histoire que non, chez nous en Afrique, ça n'existe pas. Ce que l'on dit, la déclaration de Tshilombo, la déclaration de Muyembe, on le Congo. Pour le Bango, on s'en fout. Nous, ce qui est important pour nous, c'est l'argent. Voilà les déclarations de Bango, comme tala mbongo. Mbongo pour la Bango, c'est ce qui compte. Le reste, ça leur dit rien. Tomoni wana, Muyembe qui nous dit ceci. Covid-19. Pour les docteurs Muyembe, l'épidémie importée est terminée. Les contaminations observées sont locales et la croissance exponentielle tant redoutée n'a pas eu lieu. Ah, wana yemutalobi.
Alors bandeko soko landi ba déclaration ya bato nyonso ya kotala bango on ne se va koloba pour sentir qu'il y a un ça ne va pas. Il y a mon akoluka na expliqué dans nos bino bolanda et loko ya monsieur Oyo azali kosala comme déclaration bolanda na bokebi nyonso et vous allez comprendre quel est le système que le monde est à marcher nango et là vous allez comprendre que à qui vous avez affaire dans ce monde là. Bolanda attentivement déclaration c'est monsieur Oyo na jura ke bino on prend l'accès bino yango. Et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Sorry, Térémy. L'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de lien et de combinaison, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé, pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Donc c'est ça qu'on nous fait croire. Donc des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire je souffre en plus. Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ». Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit « je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain ». Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines, depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capable de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse, c'est la machine qui dit si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Voilà. Et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? On ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes. Parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses fines, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer, ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec, et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je... Voilà bandeko, ezali moulaï, na telebino yango pona koyeba tout ce que nous disons. J'ai dit tout le temps que nous avons affaire na batu oyo bazo diriger mokili. Entre autres, les gens comme des Bill Gates. Les gens comme des Bill Gates ne sont pas humains. C'est-à-dire que Bill Gates qui prend des décisions et ayebi que il a quelque part dans le pays du tiers-monde, comme on dit, des gens qui ne réfléchissent pas,
qui ne peut pas raisonner, qui dit, mais moi je vais m'engager à cette histoire à cause d'argent, mais je vais sacrifier mon population. Alors, en sacrifiant mon population, je vais avoir des problèmes dans les jours à venir. Soit moi, soit mes enfants. Et alors, lui ne pense pas. Lui voit que l'argent qu'on l'a présenté, qu'il n'est que le papier. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau du monde. Aujourd'hui, les satanistes dominent le monde. Les satanistes prennent des décisions, entrent dans leur loge, et ils imposent ces décisions-là aux autres marionnettes des Africains. Et alors, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Beaucoup des Africains sont pris au piège. Ils ne savent pas comment se défendre parce que sous couvert des ONG, sous couvert des fondations, alors on impose, il faut faire ça. Non, 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 s'ils refusent dans ça, nous allons faire ça. S'ils refusent en ça, allons faire comme ça. Et voilà ce qui se passe là, cette histoire que j'ai dit. Félix Tshilombo et tous les autres ne contrôlent rien, ils ne maîtrisent rien. L'épidémie ou la pandémie, cette histoire qui se passe aujourd'hui, inventée aujourd'hui par l'Occident. Et aujourd'hui, ils sont très capables parce qu'on leur a proposé l'argent, ils acceptent, oui, biso confinement, confinement total. Oui, oui, il faut déclarer autant de morts. Déclarer autant de morts, c'est le système que je vais expliquer aujourd'hui, que beaucoup de gens passent sur Sabino, que tu as chaîne abattue à Mayele. Chaîne abattue à Mayele, nous sommes là pour vous expliquer. Ce n'est pas pour vous parler blablabla. Alors, comprenez une chose, je vais aller en vitesse pour gagner du temps. La stratégie que les Occidentaux, que moi j'appelle aujourd'hui des terroristes, ils ont mis une stratégie en place en 2001. 11 septembre 2001, ils ont détruit 2 tours jumelles. Soi-disant, nous allons lutter contre les terroristes. Les terroristes, soi-disant des terroristes, aujourd'hui, on a appris que non, ils sont toujours là. Je ne sais pas qui les a amenés et il y a eu des morts. Je pense que dans l'herbe a détruit ça qui 2 tours jumelles aux États-Unis. Pour leurs intérêts, ils avaient accepté de détruire ces 2 tours, alors pour essayer de mettre un système en place. Aujourd'hui, le même système qui continue, ils ont mis coronavirus, massacrer les populations du monde, parce qu'aujourd'hui, ils veulent imposer un autre système en place. Et dans tout cela, les pays africains profitent en quoi? Ou les dirigeants africains profitent en quoi? Non, parce qu'ils ont proposé l'argent. Ils ont dit non, il faut accepter ce que nous sommes en train de dire. Mets-les en pratique. Et analyse quand tout ce qu'on voit là pour comprendre que mais ce que je veux faire, et mes enfants, et le futur, pour mon pays, pour mon peuple, il ne pense pas à ça parce qu'il a besoin du pouvoir, on l'impose, il accepte. Et voilà, allons-y, nous allons comprendre d'où vient l'erreur des Africains. Vous connaissez celui qu'on appelait Kadhafi en Libye. Les Libyens étaient bien, ils avaient vraiment, nakansi bandeko boss qui était na kemi na Poto na zonga ramin pe na lingala. Bandeko soki bokende na Libye, ba Libye basalaki bien. Baki na besoin de convier d'ailleurs même dans le pays européen occidental si on comptait les Libyens, ils étaient pas là comme réfugiés. Mais aujourd'hui ils sont combien? Alors, comme les Libyens montaient en économie, il fallait liquider Kadhafi. Et là, qui est passé en action? On a passé Sarkozy, il a liquidé Kadhafi. Kadhafi est parti. Alors, voilà, on va aller en Irak. En Irak de même. On a vu que l'Irak était une forte puissance militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manipulé tout le monde en Irak. Attention avec ces messieurs-là. Attention, c'est un terroriste. Il est en train de liquider ses populations. Il est très dangereux. On a liquidé Saddam Hussein. Depuis qu'on a liquidé Saddam Hussein, est-ce qu'il y a la paix là-bas? En Irak, rien. Ce sont des exemples, c'est à vous de comprendre à qui vous avez affaire dans ce monde. Vos likes me font toujours plaisir. Tout ce que je vous demande est likes, je ne demande pas de me donner l'argent. Alors, Bandeko, si nous voyons tout cela, nous allons constater que les populations de ce monde, dans la difficulté maintenant, il faut diminuer la population à Moukili. Pour diminuer la population Moukili, il faut induire tout le monde en erreur et qui s'est quitté pour éliminer la population Moukili. Et lors il y a un plan satanique, diabolique, au en Occident, entre autres, Bill Gates et l'Organisation mondiale de la santé. Et les autres pays marionnettes, comme je dis, les pays, le président des pays marionnettes de vauriens, comme les Tshilombo et les autres là, qui sont très nombreux en Afrique, ils acceptent. Oui, non, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, il faut l'imposer en quarantaine, il faut l'imposer en confinement. Ils acceptent parce qu'ils ont besoin de gagner l'argent.
ils oublient que là-dedans, en imposant, ils sont déjà pris au piège dans ce qu'ils préparent pour nuire le monde. Alors, je pense que si nous constatons tout cela, voilà Tolanda qui va reportage à Bandeko Ebele, pesi ba reportage na bango, non, expliquer que oyo bazako sala c'est du mensonge. Mensonge na yoka ki parti moko oyo et pas ya ba américain, balobeli eloko élément wana pe. Mensonge pourquoi balobi non, ce n'est pas possible que oyo bako déclarer ngo comme ezali voilà, bolanda reportage oyo. Ezali moulaï mingete, mais c'est important de suivre ça parce qu'on fait tout pour vous montrer ce qu'il faut écouter. C'est très important. Bolandango. Botanga makambaza kokoma. Que ce soit vraiment court. Mais d'abord, je vous demande de partager celle-ci avec tous ceux que vous connaissez. Et la raison pour laquelle je vous le demande est la suivante. Vous allez entendre dire que le taux de mortalité du CV19 est de 0,1% à 0,3%, ce qui est exactement le même taux de mortalité que la grippe saisonnière normale. Et si c'est le cas, ce qu'ils admettent ici est qu'ils ont fermé toute l'économie mondiale sur un mensonge. Quelqu'un, beaucoup de personnes en fait, doivent être tenues responsables. J'ai ajouté le texte pour mieux comprendre ce que dit John Roberts et d'autres personnes dans cette salle de presse. Et au fait, nous sommes dans la salle de presse, dans la salle de briefing de la Task Force Covid-19 de la Maison-Blanche. Ce n'est pas une scène du Saturday Night Live. Ces types sont en train de parler sans savoir qu'un micro enregistre. Tu peux enlever ton masque, Doug. Le taux de mortalité est entre 0,1 et 0,3% selon une étude de l'USC. Vraiment? Ben, c'est rassurant. Tout le monde ici a été vacciné de toute façon. L'USC de la santé publique du comté de LA a sorti une étude qui a dénombré 7000 cas en Californie. Mais ils croient vraiment que le nombre de gens infectés se situe n'importe où entre 221 000 et 442 000. Vraiment? Donc ça donne un ratio de 0,1 à 0,3%. Ouais. Cette étude est récente. Ouais, elle vient juste de sortir. Donc elle suggère que ce genre de ratio de cas de mortalité est l'équivalent de celui de la grippe. Exactement. Vous avez entendu? C'est l'équivalent de celui de la grippe. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que nous nous efforçons à dire depuis le début. Jamais aucune économie n'a été fermée à cause de la grippe saisonnière. Pourquoi le ferait-on pour le Covid-19? Nous avons prouvé à maintes reprises par des infos issues de leurs propres documents et discours hypocrites que le Covid-19 est très loin d'être aussi mortel qu'ils le disent. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. Voilà, je pense que vous venez de suivre. Tout ça, tout Sabino, eloko ya mayele. Ce qui tue l'homme aujourd'hui, a induire tout un peuple en erreur. Parce que payer belle peine à cancer Afrique, parce que non, besoin de dire en erreur. Parce que l'économie dans les pays africains, déjà, est à niveau zéro. Et aujourd'hui, ils acceptent n'importe quoi pour bénéficier et même. Like, plaisir, maman, en ce moment. Donc, c'est-à-dire que oyo nyonso ezali koleka na kati ya mokili ezali mafia na bango grippe saisonnière. Donc tomona ngo na mokili ba déclarer ngo te ba nombre ba décès ndenge bazo déclarer awo ezali komata, tout ça pour créer la peur. Et c'est cette peur là oyo ba composer bino ba vaccin. Ba vaccin wana na sima nango ba ko tia bino ba micropis oyo bozala contrôler comme des insectes, comme des animaux. Alors, nous devons tous se mettre debout pour dire non, non, non. Et non, il faut yokana, que chacun de nous, parce que nous sommes là pour donner les informations. Et alors, l'information que chacun doit profiter en ça. Bande que bele ba monaki et loko mo circuler qui na bande ko mususu ba circuler qui papier mo zo circuler affiche moko batie corona batie Vladimir Poutine oyo ya Russie. Batie photo na ye, batie ba produit oyo bazo fabriquer ya mafia oyo zo uta na mboka wapi zo uta na Madagascar. Nzoka te eza intox eza faux.
Je vous le confirme. Ce que mon papier, wana, loba, est un tox dans le kuta. Vladimir Poutine a commandé Oyo Bazako Lobawana qui a commandé autant de produits, il y a 1 million de dollars pour la Russie. C'est faux. C'est faux. Et oui, regarde, Poutine aussi est d'accord avec ça. Il a commandé tous ces produits-là. Attention, attention à ces produits-là fabriqués dans Madagascar. Boké Banango. Boyoki kuna que Chilomba commandé ango, ne prenez pas ça, mes chers amis. Produit wana, ezana kati wana, comme boyaki vaccin, bati ango va passer par Madagascar pour Madagascar, tout sabino, na président malgache wana, aza déjà mwana boléro. Boléro qui dit boléro, oyo bakangaki na prison, azali mwana ya Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel, il a, comment il a pouvoir na kati Madagascar, ni tete Emmanuel Macron, il n'allait pas être là et mourir. Nakati ya oyo na mboka nini Madagascar. C'est-à-dire que méfiez-vous de cette histoire parce que complicité munene ya organisation mondiale ya santé eza nakati wana nakati ya mafia wana oyo bomoni balaxi bino yango ke oyo baza nakati ya mboka na biso ke attention kisi wana muto azwa angote ezali mafia bene oyo esalami wana na kati ya Congo. Donc voilà, problème tozana na kati ya Congo, tozana association ya deux présidents. Dio ya deux présidents na kati ya mboka. Un azali expérimenté na ce qu'on appelle le vol. Détournement, vol, azali expérimenté. Mouyine angwalima. Na kombo ya Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est connu de tout le monde. Mindele na Belgique, bah yébié, mon qui m'a que non. Mais ces gars-là qui volaient dans les chèques ici, ils volaient les chèques ici dans le bureau, dans les postes ici, dans les banques. Tshilombo est connu comme ça la carte à Belgique. Bougaki, journaliste français, Aloba Kiango. Et de même, de l'autre côté, expérience à Mouyibi, voleur, détourneur, voleur, tobaka, voleur. Oyo, expérience, il y a Félix Tshilombo Zanango, basangani na otoko benga na kombo ya assassin. Un assassin, un voleur, donc voilà expérience na bango. Alors tant que l'expérience na bango, il y a un temps que mona voilà boyoka déclaration na yi. Déclaration. Félix qui dit ceci, le président, alors Félix Tshilombo qui dit sur Kabila, nous sommes, il n'est pas là pour me faire de l'ombre. J'ai besoin de ses expériences. Il a besoin de mon assurance au nom de la stabilité de l'État. Vous comprenez? L'autre en a besoin. Pour l'expérience na ya muyibi, l'autre là aligné pas si assuré yé na ndenge azali muyibi munene. Mususu wana assassin muso yibi, bazo partager expérience na bango voilà déclaration na ye alekaki na wapi na RFI ya kotala bazo sekali mais quelle expérience oyo Tshilombo Zanango assurance na kopesa epa ya Kabila nzokate ezali bande de mafia dio moko ya ba criminel o ba sangani pote ba nuire mabele ekolo Congo. Voilà tokeika na cadre lombango tozu petan ya trop na dossier wana ya coronavirus toko mona ke bandeko batindele biso ba image oyo eza ya somo bolanda yango coronavirus na Kinshasa. Voilà, monta kufina sida oyo bata inerbe bakeko ramasser corps na balobi no bo pesa biso bakom somba bibembe na kati kolo Congo balobi no bo pesa biso to cham na liste ya bato bakufina kati ya sida nyoso wana ezali koleka na kati kolo Congo. Donc ba chiffre bozako yoka wana bazali kotanga ya lokuta. Allons-y vite l'information pour de tango et comme musika. On se pose des questions. Avant de se poser des questions, Tolingato Laksabino, image moko, oyo, bolanda attentivement, s'il vous plaît. Et bon, Tokedena, détail après image oyo. Zela bandeko, s'il vous plaît, image oyo, esengeli, moko na bino, surtout ba oyo mingi ba finga kabiso, esengeli na bino, bolanda image attentivement, et bongo, tomeka kopesa bino explication,
eza nani bandeko ebele bakozala surpris me bamingi susu na kalisi oyo bamoni yango bamoni deja bolanda voilà bolanda olenga nkoi asili kaka po azwa ngai meko bana basi mibale epekisi bana nga makambo wana siko nayiba olanda wana wana yiba onga ndenge nayebi avant kutu abalanda atatala ozolanda na makambo na bango avant kutu abalanda makambo na bango ezalaki na mwasi mobali ndaki moto kaka azwi ngai abali ngai yango yasilikaki te eza bongo bongo kobala mwasi mobali eza problème mbongo na yo sikokuna abali mwasi mibale yo kutu osala kutu wako kapa mbala oaboti no bana esalaka nga kutu nazondenge na mobali na boti na yitu yo boti na mobali bis bana batandi kasi nakatana takisinga bana tosali meme mfula mobale te ye nde moto akozala kutu kolengela mobali puko kokutana ekipe oyo ezotungisaka mobali na yo olingini olingini tata bana yo mibale kokufa mibale kokufa te eske soko kitisi motema eske oza kasi yo yeba poko kozoka oyebi yango poko koti mibale esa tiki yo libela soki atikaki yo libela po azomwana poko azalaka na ye atangisaka ye baklasi abwaki bana te mais yo tozopesa batema pepo bana bakepa bana eske ye kosala epati po abimisi po okola bana atikaka biloko te obino nde foko suka ye bana nde foko suka ye elenga nkoyi nde moto asungaka tata onazoba voilà olenga nkoi nde asungaka tata wana. Alors qui se cache derrière olenga nkoi bandeko o bolobaki ke botombokaki ndenge nini ne foto défendre ne mon ensemi po azana biso longo yoka secret biblique olenga nkoi via ne mon ensemi et de pandaka na maboko ya olenga nkoi. C'est cette dame là oyo azali mwasi ya ne mon ensemi bozoko yoka wana derrière ke babomisi bato ebele tala soni na pasi soki totali lelo bis oyo elongwaki Kinshasa avec 5 donc 5 bis elongwaki bomonaki tolekisaki bino na image na video elekaki bazopesa bango mbote beno kwenda mbote bato wana bakoma te na kati ya bakongo 5 bis remplis des adeptes ya ne mwanasemi bazala tous sacrifiés balimwa baboma bango baetufa bango babwaka bango batia bango na kati ya bafosse commune baadepte wana oyo babimaki na babisi bomonaki 5 biso bazoloba keno bokende beni kwenda mbote bomoni président bomoni parlement ndenge ede bino bato wana bakoma na bakongo te bakoma te bato wana baboma bango toza kosenga chilombo na bato na bino bobekisa biso esika bandeko wana botia bakor na bango c'est connu maintenant que bato wana bakufa bakoma na Congo te. Voilà scénario mosusu. Il y a quelques chaises de table. Il y a un congélateur, un écran hors série qui date de... Voilà biloko ya ne mwana nsemi baza kozongisa yango mpo bamona qu'il paraît que esalaki mpo ba mystique alors baye kozongisa yango epai ya mwana ya ne mwana nsemi.
Voilà, à la fin des comptes, bazwaki biloko wana bapesaki epai Vita Nsemi mwana ya ne mwana Nsemi. Et deux charnières. Les fauteuils, je venais déjà de le présenter. Nous avons quelques seaux. Voilà biloko wana tout baremetaki yango na maboko ya mwana ya ne mwana Nsemi na kombo ya Vita Nsemi. Alors, sikoyo bomoni eloko tango tolobaki bandeko, nous sommes en danger. Ne mwana Nsemi biloko ne bazongisi. Ne mwana Nsemi azawana na pe azawana bomoni ye. Azo déclaré que azana maboko ya olenga nkoi. Bandeko oyo bakendaki na sima ya ne mwana Nsemi bakei bakufi. Bomoni tila tolobaka ke tango to bandeko belela bandeko bokeba ne mwana Nsemi ako sacrifier bino bandeko musu bandimaki te bakanisa kito bandeko kosa vraiment eza pasi na mawa ya ko vivre bakaya boy bandeko bakufi bakei zéro pona nini parce que ezali mafia organisée par ne mwana Nsemi na batunaye. Voilà tokenda lombango po te tan ngongeki. Attention, alerte. Attention, alerte dans MoneyGram, dans la société MoneyGram, Western Union, RIA, ou batina kambongo en Afrique. Et là, on dit les autres kawana, nous avons été bateau va monter kuna bango avec le gouvernement congolais. Na kanzi ba mingi batini ba mbongo mikolo ba remarquer que mbongo wana est comme na Congo ba que non, tozali susu na devise té. Il faut tout prendre na franc congolais. Bazo kosa bateau, faut tout prendre en franc congolais. Nini. Et à quel tour on peut savoir na franc congolais na to moko très bas encore. Donc les alliés cop moko boy bien arrangé au niveau et ça cop na niveau ya na bureau à Chilombo va s'organiser na batune que non tolé na bambongo wana tout ba devise bimalsuto ba devise nyoso Chilombo azali ko récupérer ngo na Hippolyte Kabila. Alors so tini mbongo et que na Western Union et que na MoneyGram nzokate bango bazana kata complet wana. Batouana, MoneyGram na Union et Western Union, ce sont des mafias, des multinationales. Ce que vous voyez, les Congolais, te font la mise au passe dans les jours à venir, tu ça tout que tu boycotter. Dès maintenant, cherchons à tout faire pour la boycotter, réseau Western Union na MoneyGram. Tout ça tout boycotter, ce sont des mafias. Bandeko batinde ki même mbongo na MoneyGram oyo batinde la kinga mbongo wana ba bloquer ba lobby ba bloquer pour nani ba senga non on lutte contre le terrorisme il y a honte de bloquer et moi je leur ai posé la question vous luttez contre le terrorisme quel est ce terroriste qui va envoyer l'argent chez vous à Western Union ou MoneyGram pour alimenter les réseaux terroristes avec quel montant? Parce que les terroristes qui terrorisent nos pays africains, ils ont des armes sophistiquées. Ils ont des logistiques très modernes. Et dites-moi, avec quel argent qui va passer par vous pour aller alimenter les terroristes? Voilà, c'est pour vous dire que les MoneyGram, surtout, faites attention. Maintenant, ils ont bloqué l'argent des frères honnêtes. Non. Moi, je ne veux plus remettre l'argent. Et comme nous avons habité, voilà, ça bloque là. Le MoneyGram bloque l'argent des frères qui ont contribué. Donc, mes chers amis, boycottons MoneyGram, boycottons Western Union. Ce sont des mafias, ce sont des multinationales. Ils sont à la base de ce qui se passe en Afrique. Donc, les misères des Africains, les crimes qui se passent en Afrique, ce sont les multinationales qui jouent avec l'argent que vous versez là sur MoneyGram et Western Union. Voilà, vous avez compris. Faites beaucoup d'attention avec ces sociétés au besoin comme Western Union, na MoneyGram, sont des mafieux, ce sont des terroristes, ils alimentent le terrorisme. Alors, dans l'entretemps, non, nous luttons contre le terrorisme. Voilà ce qui se passe là dans votre argent au besoin Tida. Donc, c'est comme dans le Congo, en franc congolais, en devise, en franc congolais, et avec un taux là très bas. Alors, beaucoup d'attention, s'abstenir na yango. Voilà, bandeko wana ezalaki pona Western Union, tokei basijize bele tango peza ko kende. Oh là. Alors, tokei wapi na plan satanique, diabolique d'extermination. Alors, bandeko, boyoka scénario moko, attention, bandeko, tona besoin ma like na bino, et boyeba, eloko nezaleko ye na bino. Alors, ça va commencer dans les Grands Kassai. Kabila a kéné dans les Grands Kassai, planifier un plan. Plan baké au planifier, c'est quoi Bolanda? Zokate,
bayokani na communauté internationale il faut batia moto batumba bandeko na biso oyo baza na bavillage bandeko oyo na nango mpo osina le bato bokeba parce que babidon bacarburant ekei deja ekei na bamboka ebele bafu ya carburant ekei alors il faut batumba bavillage ebele oyo yoka ngai c'est bien sina le bandeko bacarburant esi ekei alors bolanda. Alors, plan satanique diabolique, n'a pas tout le village, n'a pas ville, oyo bako banana la grand Kassai, bako banana le grand Kassai, bande ko boyo kabino bata teti. Comment badingba sala nini, badingba tumba bamboka. Le bako tumba, bato bandoko kima wana, bageno kwa en hôpital. Le bageno kwa en hôpital, bako sont obligé, ba beta bango vaccin. Oyo bako kufa, ba kufi. Oyo bako tikala. Le plan o bango ba sali, c'est-à-dire que tout est déjà planifié, réserve alimentaire et cueilli par oisa contaminé na poison. Et c'est cueilli déjà dans mboka wana. L'air bako sala, ba massacre wana salami ba mote tumami. Oh mboka bo tumamaki, mboka bo tumamaki. Chilombo na Hippolyte Kabila baki nous assister bango avec des dons empoisonnés. Vous voyez qui plan? Oh, na lebela ki binote, na biso binopo biso to kendaka na source. Cause of information, oh beaucoup c'est la yokani, au monde vous avez la chance, mingi parmi d'ailleurs c'est pelan balak na bino. Mingi parmi bino beaucoup sauver à vie na quantité de bêtis numéro et que banque sabango ah ba yebi sous plan donc plan wana Kabila kena ko tambula na province wana ko planifier yemoko. Atie déjà bateau kene ki na pango na ba carbina kene ki nango ba planifier yango. Boyoki ngai bo alerte bandeko o bazali eza seulement pour na kasaite mais kozala na bandundu et kozala na Équateur et kozala na Ozaïre et kozala na province ebele mais balimba bandango na les grands Kasai mais plan wana ezali en exécution pour été ba empoisonné bateau yo bako tikana donc c'est à dire que message et koma et sika nyonso oyo bako koma wana na nini na mboka na biso donc c'est à dire que ndenge tolobeli bino bandeko bo se mettre bo tcha déjà bandeko bazala déjà alerté bandeko information ya suka pot pa ma follow bo benda na kalate tour na bino dossier ya remplacement ya ministre de défense oyo ya Rwanda ezo poser problème le bras de fer ezali entre la famille biologique ya Kagame et le gouvernement rwandais parce que balobaki qu'il faut limoger toba longola ministre owana oezraki général oyo ya ministre de défense batine leke mukanda wana yoka to observer l'information na moment oyo bande ko biso ke bras de fer rezo continuer ministre alobi je ne cède pas tant que non je ne quitte pas tant que je n'ai pas encore reçu la lettre ou l'ordonnance présidentielle signée par Paul Kagame. Voilà, ministre Wana Alobi a cédé une minute. Avant de céder, il faut nous amona lettre et révocation ou signée par Paul Kagame lui-même en personne. Voilà, bras de fer et bandi Wana Nabango Alobi a quitté pouvoir et Azali Wana sur Bango pe moyen basala autrement exacté pitaka le côté na kati Wana ministre Wana Vandipe moyen que ne pas yebi ki Kagame zate les raisons de la signature ya famille ya Kagame va pesa une lettre ordonnance oyo wute par Paul Kagame signé par Paul Kagame et lui quitte alors pour ya yebi que Paul Kagame n'est plus alors bango pe moyen ba justifier ngo ezate bras de fer côté wana bazo luka ndenge nini ba longola ministre ya défense wana rwandais boba tchaka tembe botuna na kata Rwanda pourquoi les ministres de défense a quitté poste n'a été. Il est là, le dit, moi je ne suis pas méchant, je vais bien quitter, mais j'ai été nommé par l'ordonnance présidentielle, signée par Paul Kagame. Avant de quitter ici, moi je suis au bureau, j'attends la lettre de Paul Kagame. Dès que Paul Kagame va signer l'ordonnance, comme quoi que je ne suis plus en poste, et moi je quitte. Voilà, et comme le bango, au Pessimbois, Mboa Boyi, Nakatia, Rwanda. Voilà, Nakatia, Kigali, Rwanda. Voilà bandeko bana some kolo Congo oto ke nango comme information na biso na mokona lelo yango wana papa mafolo na kanisi esengela kike to la sabino image moko tozana ngo awa et bongo toyeba ndenge nini toko partager nouvelle ya image wana avec papa mafolo oko permettre nga une minute tinto la image oyo
tozalaki nango totiaki yango awa pona yo et puis tosolo na bandeko bayoka seke déclaration ya Emmanuel Macron bolanda déclaration pas ma folle ko kata 1 minute je vous rappelle boyoka toka na déclaration ya Emmanuel Macron voilà. Sorry bandeko bo excusez nga eza musiki eza mulai mingi te eza mukuse mais gosenga ke bolanda ngo malembe comme ça boyoka déclaration ya Emmanuel Macron et bon pour ma photo commenter na. Plusieurs autres sujets et initiatives communes ont aussi été poussées sur l'Afrique, où la volonté de tous les partenaires européens est bien d'avancer ensemble. Nous avons, vous le savez, lancé une initiative à l'issue du dernier G20. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'Union africaine, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, et nous avons signé avec plusieurs dirigeants africains, européens, une initiative en 4 axes pour l'Afrique, et celle-ci est soutenue fortement par l'Union européenne. Nous avons aussi une volonté commune d'avancer sur les diagnostics, traitements et vaccins, et sur ce sujet, nous avons là aussi engagé depuis plusieurs semaines un travail en profondeur avec l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs thématiques, des grandes organisations et fondations publiques et privées. Et nous aurons l'occasion demain, en début d'après-midi, avec l'Organisation mondiale de la santé, de lancer cette initiative qui elle aussi s'inscrit dans une cohérence européenne, puisqu'après le lancement de demain, nous aurons le 4 mai prochain la conférence de financement de cette initiative qui sera conduite avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà. Je pense que Mingi Bazo Mona on a légèreté. Vous venez d'écouter là, c'est Emmanuel Macron. Oyo Azo Mona biso komba koba inaye et qui a obligé biso va vaccin na ndenge yanko. Et alors beaucoup des Africains o Bazo Mona on est dans légèreté moko boye Bazo Mona on teke ezali kamoko oyo il faut biso na bino to telemela nango po ete to bunda nango de maintenant. Papa on follow déclaration ya Emmanuel Macron oyo toyoki wana. Je crois que beaucoup de présidents africains, on a légèreté, il est temps que de sauver l'Afrique. C'est que moi je peux dire, sauvons l'Afrique. Emmanuel Macron, quand il a dit, déclaration, il y a Mundele wana, au Canadien. Alors, non, beaucoup de gens qui décident dans ce monde-ci ne sont pas humains. Les gens comme Emmanuel Macron, comme Bill Gates ne sont pas humains. Et alors, comment les humains obéissent aux droits, aux ordres mal donnés des gens qui ne sont pas humains. Papa Mfolo, Malobombo Kayo. Losako Papa Sayala, Losako Mama Congo, Bandeko Nyonso, Losako Mama Congo, Isika Bozali. Gapozo Isankembo, Nanzami Mpungu Matondo, mingi, na Volusi Kimbangu, Mama Kimpabita. Yasoro Papa Makambo, Ezoko Tamulawa, Eza Makambo Kaka, Ndegini Bato Bako. Salapo basi sabiso na ndenge nyonso alors que bazalaki bazana peut-être nalo la possibilité ya bombarder biso ndenge ba bombardaka Irak mais sikoyo bado senga biso moko kaka tokende omikaba mbeka c'est-à-dire tondimi tokufa na vaccin alors namoni bolole na bango yango wana mena itikali biso moko ne to pika mpiko pour cela moto Bill Gates alobi nini? Bill Gates alobi apesi ba ordre na ba gouvernement nyonso ya mokili, le gouvernement de la planète. Et puis a ordonné na Emmanuel Macron à Kabula à grande échelle la soupe wana ezali nini? Eza vaccin obligatoire. Alors maintenant Tokuya kwa annexer Emmanuel Macron azanine parce que sujet ezawana et kangami sujet kaka ya vaccin. Emmanuel Macron na commentaire moko na otu kuzwa qui est Emmanuel Macron pour être élu par le français donc Emmanuel Macron comme président il y a pays na bango na France. Emmanuel Macron avait été présenté par un certain Alain Mick, dans le groupe il y avait Illuminati, il y a Rothschild, et confié à un
Kali. Va présenter pour que Yende Assa la sale boulot, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Rwanda Lubaka, je ne sais pas pour qui je travaille, c'est-à-dire et de Passanga. Je ne suis pas venu ici faire carrière, mais vous allez savoir ce que je fais. Donc Emmanuel Macron est là, le coup la boîte Kessinga va dresser contre l'Afrique. Alors, contre l'Afrique, nous avons encore citation, il y a un sorcier au Bingi, Henri Kissinger, par rapport à la chef de l'État. La chef de l'État, Bakilombo, Bamoton. C'est-à-dire, ceux qui ont pris le vaccin à mouton, les troupeaux, les troupeaux, tous ont la protection, c'était ici. Les chefs d'État, il y a un pays, ce sont des moutons. Pas de la valeur. Alors, dans le sujet de pourquoi Bazoloba? Parce que Balobi, il faut, Emmanuel Macron, à continuer citation, il y a Ursula von der Leyen. Azali présidente, il y a l'Union européenne. Oyo a remplacé l'autre sorcier là, Juncker. Donc, déclaration, il y a Emmanuel Macron, ils allaient imposer donc l'Union européenne parce que Emmanuel Macron par rapport à l'Union européenne, à lobby, les Européens se sont réunis pour prendre une initiative sur l'Afrique, d'avancer ensemble. Donc, on a vu une décision, mais nous sommes avancer ensemble, alors que toujours décision est. Macron a lobby, nous allons échanger avec cette initiative plutôt, avec l'Union européenne, avec des chefs d'État et plusieurs dirigeants africains, pour que tous signent ensemble, là c'est moi qui ajoute l'extermination africaine. Citation de outils, la motivation, il y a moi sur Oyo, Ursula von der Leyen, à l'Ubinini. Pour ça, la conférence, il y a sur le plan international, pour la recherche, traitement et d'abord diagnostic, traitement et vaccination. Il y a OMS. Alors, coordination sur l'échelle mondiale pour la fabrication et la mise en exécution d'un européen sans pour autant associer même l'Africain. Quand on va donner ça le vaccin, il n'y a aucun Africain. S'il y a un Africain, c'est un Africain de leur goût. Mais quand on commence l'exécution, il faut que tout le monde va vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Vouloir faire augmenter la capacité à une grande quantité, il faut voir le cas, donc vaccin à une grande quantité, il faut voir le cas financement. Financement, je rappelle, n'a pas fondation. Alors, à mon entendement, une fondation n'est pas une société de production et vente. Une fondation, ils ont vivre là-bas. Si chacun n'a pas pu comprendre la vérité. Fondation, ils ont vivre là-bas. On peut se sapato, on peut se pantalon, il y a quelques câbles. Mais fondation, ils ont mis ça mongo pour financer les industries. Vous ne voyez même pas que ça ils ont tant la malade. Donc, bando qui oyo, bazo ko imposer danger na biso eza na ba africain oyo. Oto bengi ba bouton, ba chilombo. Le chilombo lokola papa ça ela otoko loba. Bango baza wana ba tribale. Oyo abaki la ye sinon ba kufunda ye, ba kutena na boloko. Oyo abaki la ye azwa experience na mbele ni ba bomaka. Chilombo azoko mabiso na experience oyo azoko zwa na Kanambe. Maintenant Kanambe azopesa ye ndenge nini babomaka Chilombo azokobakela ye pour que biso bakongole tobengana ye te. Makambo ekomi makasi na sens que soki tofongoli miso te tozosala tozoteya tozoloba bato oyo bakorecule te mais biso mpe
wana nyonso ezali ba croix rouge ya biso wana ezali muyembe. Ce sont les ennemis internes ototelemela tobomi parce que bato yo soki toza na bangunya ya kati te bango mpe bakomi na problème bakotia litambi ya kokota kuna te. Donc diko nous acharner contre Bill Gates, mais tant que tobomi Chilombo te tobomi muyembe te tobomi kanambe te tobomi ambongo fraudulé te bango bazoya. Donc boyebaka bien ke eloko ezokobatela biso kaka ye moko nzambe oyo akela biso. Mais pour cela, sans cela, ils ont passé. Ils ont tous les matés pour sensibiliser Bandeko. Ceux qui vont moins d'abord, vaccin, il faut éviter. Ceux qui vont hélicoptère, mais le danger est là. Parce que papa, c'est là où le vaccin, pour ça, il et puis, il va dans l'hôpital, il va dans l'hôpital, donc, bazosunga biso lokola bapuku na zamba ntango bozokima. Donc, ekomi pasi, il n'y a pas fait cadeau à quiconque. Bandeko na biso donc toza na bangunya na kati ya mboka. Il faut d'abord tobanda kotelemela bango moko soki akufi totombi ye même pneu nde makambo yokokende. Alors, par rapport à cela, il y a un blanc, un mondele, un français sûrement, Azoko Kama Teme, Aza convaincu, alors on va quoi? Échec, il y a un sorcier héros américain, Bill Gates, honnête, par rapport à chantage au basal qui a un vaccin, il y a Covid-19, que l'Afrique sera décimée. Mais, Zoka Moussabango, avant le vaccin, l'Afrique sort tête haute. Mais et donc ici bango ezali la haute température pour être pas bango. Mais bien vous avez un laboratoire beaucoup qui ko calculer que pour bilo wana komate. Nzanga za makasi nzanga lengite bato basilisa makamu ya sala. Alors pour la suka na makamu ya riposte contre Covid-19 MONUSCO pa yoko tiazolo. MONUSCO na moi sur l'arabe ici, c'est-à-dire la MONUSCO s'y mêle par la bouche de Leïla, qui selon elle, la MONUSCO souligne l'importance de la création locale. Elle soutient et encourage l'initiative locale mise en place pour lutter contre Covid-19 en RDC. Qu'est-ce qu'on fait local? Au moins, il y a un masque qui est maman, comme il masque, il y a moitié à Kanambete, maman na maman sala masque naïe. Et comme comment on dit? On dit succès moko, même maman moko batuli. Alors, il y a moko à utiliser ma masque wana. Donc, alors ça, la presse, on dit hypocrisie. Alors le bas, c'est pas de l'hypocrisie, mais elle dit comme les masques fabriqués par les Congolais eux-mêmes, et puis et puis lave-main, oyo sali na monaki na kolo INPP, je pense. INPP. Basali appareil moko ya lave-main automatique. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Nous connaissons bien que nous devons rester à la merci Yabadon Alobi que la population, oui, voilà, peut être de source de revenus pour la population. Donc, des populations vulnérables. Moi-même, j'utilise des masques locaux, dit-elle, et la MONUSCO a salué les efforts de la RDC dans la lutte contre Covid-19, ce qui a été jusque-là
réalisé par le pays est positif et la MONUSCO continuera à jouer. Mais non, MONUSCO, sortez que même ça on n'a pas besoin d'aide. On m'a dit, à chaque fois que tu as tiré, bon, salut, on dirait, si on relâche un peu, nous, au terme ici. Alors, on ne sait pas là où nous allons. Donc, le problème, la mission, c'est les ennemis internes. L'église, nous, il faut totalement partout où on met ça comme tu as les bons, donc on va passer dans l'église, on va passer dans l'hôpital, on va passer dans la pharmacie, on va passer dans le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a plusieurs bouches. Alors, au-dessus, c'est Chilombo, on va lire, Batrazo Koufa, et puis, tous à la hypocrisie, mais tout va bien que Bitumba Oyo, Mondele Tobanga Yete. Tobanga Yete Tokosi la pete Bitumba, puis Tokosi, ça Mondele a Kama. Parce que, à toute chose qu'on dit ici, il y a un début, il y a aussi il fait quelque part. Par exemple, Bandi Bill Gates, a mis la psy qu'il y a à Elombe. Donc, là, il y a l'ombe là, au Kanamoti, Tiwa. Papa, ça a combien de boulot, c'est que maman qui me permet. Attention, Malouba, Engeta. Matondo papa mafolo mama Congo na kanisa zali pembeni wana mama Congo malobo mboka yo. Nino ile biso mokolo na poko lelo. Le saco, papa Sayala, le saco, papa Mafolo, le saco. Allô? Oui, toujours quand maman, toujours kayo. Na basango to memeli bino na mukolo alelo. Tozozwa affaire oyo vraiment oyo zo risqué na mikolo boya et créer biso moi ba makambo dele na mboka. Parce que batuti toyebisaka bino depuis le départ tangu Jean-Marc Kapoun na Kapuya wana babandaka kotelema koloba kolansaka bapic na batu ya FCC toyebisaka bino que aza un pion oyo par lequel FCC ezo pensé kolekana mpona kopelisa moto na mboka. Alors, to expliquer bino qu'est-ce qui se passe. Il y a le vendredi, avant le Zalaki mardi, et Zalaki le lundi, Chilombo a na PGR, bateau à tribunal, na PG à Matete, na les deux avocats, il y a Kamere. Alors, tellement que Kamere a aussi la pression, bakendaki kosolola batala ndenge nini bakoki kobongisa mpona koluka moyen ya kobimisa Kamere batia ye libanda. Bon, ntango nouvelle yango ekomaki na cité na ville bato batelemi tomoni bato kaka ya IDPS bango moko bakomi kosala message na réseaux sociaux bakosa bato non liberté conditionnelle ya Kamere refusé yango donc akotikala na prison wana ezalaki kaka balokuta na bango moko basalaki. Alors ntango Chilombo bakutanaki na bato wana bayokani balobi bon lokola tosi tobwaki maladi na kati ya baprison alors tobimisa kamwa eloko moko neti bakosala désengorgement, c'est-à-dire ke bakobimisa baprisonnier mosusu na prison ya Makala à cause ya COVID-19 mpona kopekisa contamination na bango. Alors na bato wana oyo bakobimisa eza Vital Kamerhe batangi nkombo ya Vital Kamerhe. Alors ngai question na ngai nazomituna pourquoi kaka Vital Kamerhe eza na neti général na biso azalaka kuna na prison oyo ayebi assassin ya Mose ye mpe aza kuna. Pourquoi bato wana nyonso te bato baza ebele na baprisonnier mosusu bakota wana
baza bainoso bamisusu kutu asala 20 ans wana asamba te bakanga ye na eloko moko te me batika ye kuna na kati ya prison. Pourquoi pas bato wana me bazowelela oyo ayibi oyo apie mbongo ya mboka oyo akweyisi mboka na kati ya mobulu bazowelela kobimisa ye. Alors kote ya IDPS mpe bango balobi non ekoleka na bongo te. Pouvoir wana eza ya bango lokola Kamere amenasaki bango lobi na butu Kabuya na Jean-Marc Kabund basalaki réunion moko na 21h comme mot d'ordre na bango ezalaki que basala résistance mpona kopekisa que Kamere abima et puis azonga na poste na ya dieka. Alors badepokaki mbongo moko eutaki bamain noire bapesaki $35,000 bakabola yango na basan cerveau wana parce que bakokau Kamere soki babimisi ye bakokende kotumba primature bakotia vraiment mobulu moko na mboka bakosala vraiment insécurité likolo ya pouvoir na bango. Donc eza pouvoir na bango balingi te ke Kamere azonga lisusu pembeni ya Tshilombo parce que ye aza molimi Tshilombo aza maboko pembeni. Alors bango badeside ndenge wana mais Tshilombo déjà basi bakendaki kodiscute kuna. Alors information tozwi donc Kamere bazobimisa ye d'ici samedi, donc Kamere akozala libanda akozonga na ndako na ye. Alors donc eloko nazosenga kaka na bandeko ntango bozoyoka bango babandaki kolanse bamessage subliminaux ke bosala baprovision bosala boye bosala boevite badéplacement. C'est parce que na se nango baza na mayele moko ya kosala ndenge tobandaki koyebisa bino kokangama Kamere nde bakangami oni eza bajeune na bango soit ezalaki eloko moko mpona bapermettre insurrection oyo balukaka kosala na Kinshasa esalama parce que banda kala babandaki kokotisa minduki na Kinshasa baencercle ville ya Kinshasa. Tout ça parce que basalaki préparer quelque chose parce que la insurrection na Kinshasa. Yango tozosenga na bacombattants invisibles pour multiplier vraiment vigilance et puis peuple penza botikela bango tante. Soki bomoni kaka babandi makambo na bango wana en tout cas bosala kaka opération toyebi ndako mwana na mwana azwa mayele betana. Donc voilà, merci papa. Matondo tobeta kambela tolobaka tout le temps, vous attendez que les autres commencent. Papa, maman, on a lobaka tout le temps boyokanga malobanga nganga. Personne sera épargné. Mota koza l'épargné parce que l'air bozo tikela ba tuti ba banda bidon. Ndenge bozo tika ba tuti ba monter ba stratégie na bango. Ils sont à l'aise hein. Balongwa ki na Beni na Butembo bakita bango tu na Westo bon. Ba s'installer dans un village tout. Na ba Congo na bandu ça je répète encore 2 fois l'Équateur baza wana na bino très bien ba komswa kwa penza na kata ba village ba kota boyela nini ah bokolela oyo azomona ngondire maseki papa mokolo wana lele ko banda na kanti moko na bino kolela botuna ba uti wa bayeli nini tuzo pesa message bandeko bozomona lelo batokola Alexis Tambo Mwamba en Burundi Vital Kamere en Burundi Kabila Buta Rwandais Zambien Bango nyonso soki Tanzanie soki nini. Donc ça veut dire que ils sont tous là bien posés. Bazo sala ba plan na bango bozo tala bozo seka bino bozo kata distraction. Tata, mama, ndeko. Ah papa. Naloba karangai. Ba musuba mona ke teli bango te ya yo tango le mona ko tala yo okolela kaka tozana bino awa. Bango ba sala plan na bango AP à venir les sur la pototé. À venir les pour rentrer tous. Papa, maman, on a posé pour intervenir l'émission na kanisi agogo benga pour intervenir baxa en plus
oya kanisi kamwa 2 minutes na chacun de nous et kozala malamu bobenga oyo azana likambo kobakisa ya koloba poete tokabola na bandeko lombango obenga ba numéro eza mibale bozala na numéro ya pas de souci bobenga. Voilà bandeko tolobelaki bino ke jeûne et prière na biso tokobandango c'est vendredi 8 mai 2020 et kobanda na minuit tobandi na présence ya koluka kosenga na nzambe tata nzambe ya mpungu nzapa nzakoma kongo mungali ndenge nini tobima na likambo ya kufa oyo ba eliminati donc bitumba na biso na bango tozobandango le 8 tiana mutuna yo tozobunda na bango bitumba tozala puissance de la parole wana mama tata tiango na pratique tobelela nzambe akwisa oya bango nyonso babane ko tera mokili kufa molili nyonso nous poser ba nini signe de la bête 666 ba vaccin bango Bill Gates Emmanuel Macron tout ce monde là il faut to taba on a quatre na ba prière na biso bayebi qu'ils sont plus forts là dedans bayebi que nzamba yo ke la biso parce que sont des humains nzamba sala biso l'image na ye nzamba zo ke la biso moko na biso donc c'est dire que toujours ba na jeûne et prière le vendredi na 18 na minuit to bandi yango na 18h pardon na 18h to bandi non le vendredi na minuit to rosili ça to clôturer yango mardi 12 na 18h to clôturer jeûne et prière mais to lobi ezala accepté mais kozala na surtout bandi exemple na minuit na 18h okoki kozwa ka moi ji ka moi mai na yo na 18h kolia komela mena midi okozwa ka moi fruit na mai okokomela to boyke bokoya ndenge ba l'église oyo ya binzambe ba yela bino makambe belé kokwesa bato ba secte bato belé bakoya jeune a secte mais okokomela ta éviter tout ce que oyo lingaki mingi o lingaka mingi éviter yango eza sacrifice nzambe ayokake ya solo o se sacrifier o boy oyo bana ko linga mingi o boy kolia na bangonga nyonso o kolia lokote mais na midi ka moi même fruit na mai okokomela voilà nzamba sengi to bondela po ete to koisa satan to na bitumba na ba sataniste to koisa bango kobanda le 8 babandaki bango ba réunion na bango le 4 boyoka ko na Emmanuel Macron alors ba bandaki le 4 ba réunion na bango mais biso to kolobaki to koisa bango to koisa force satanique wana kobanda mokolo ya le 8 to bandi bandi kusukutu baza na kati ba prière lo sako pa na bino mais ya biso ya ensemble biso toujours bandango le 8 na minuit to kosisa le mardi 12 na 18h. Merci papa lo sako pa na yo malobo mboka yo 2 minutes papa tokei. Lo sako papa sala to pesa nkembo et pas tata nzambe pour tolenda na komba na fomo volozi papa dimbangu mama kitavita na bakoko na biso na lingi na raisonner baninga na eloko moko biso tozali na poto to umili na poto awa donc constatation oyo ezali claire na biso nyonso mundele aza sauvage ça c'est clair mundele aza sauvage pour la condition à vie où il normalement il fallait mener donc il est de l'autre côté ma pile de l'autre côté bani donc les sauvages naïe ils allaient pour na habita pour na alia pour na azwa mais mundele abomaka pour na bambonga mikite abomaka pour na toka mikite c'est que mundele abomi c'est que likamboza donc intérêt za minene mais biso bato moindu bozoba oyo ekota biso na molimo tobomaka mpona eloko te mpona rien babandi na biso babomaka mpona eloko moko te mpona bambonga mike babandi na biso babangaka bapoliticien babangaka baregi bato bango ifo bakotela babangaka bango biso torizonaka na cerveau ni na motema zonaka na cerveau alors donc ozomona ke toza ni à gauche ni à droite mais mundele au moins autilisaka cerveau donc biso
na ndenge bavaccin oyo bango balingi batia biso na makasi par la force toluka tokoma basauvage. Donc bandeko bapréparer bamachete pour tout dire Matondo bandeko il faut qu'on réagir par rapport, il faut s'indigner na makambo zo ko lekama na mabele ko Congo na mabele Afrika na moni vraiment ya solo toujours raisonnité parce que na kanisi makambo za ko leka ndeto ko tolérer angote na lelo mama lo soke pa na yo mama Congo sika yo zali oui, maman Meje, yo maman. Ah, ok, papa. Asilina mayele. Tosilina mal, tozangina maloba ya koloba. Bon. Nalingi na loba boy. Lokola 2 minutes pesa mingi ten, nalingi na loba boy. Nzambe kaka azalaka kaka moko. Nzambe mpungu tulendo, oyo akelaki mokili baza mibale te baza moko tango akeli moto akeli Adam nsima ye kokela Eva alobaki ke bobota botondisa mokili etinda ya liboso ya Nzambe yango wana Nzambe oyo akelaki mokili alobi botondisa mokili mesikoyo moto oyo ye akeli alobaki non, il faut toboma bato po baleki ebele. Mais Nzambe alobaki kotondisa mokili. Toza na bitando ebele bato baza te, surtout biso na Afrique. Mabele zamba minene, esobe minene bato baza te. Bango sikoyo bamboni ke bato baleki ebele. Bango moko kote oyo bato baleki ebele, ndako moko, likolo ya ndako, likolo ya ndako, likolo ya ndako. Mais biso totongaka bongo te, toza na mapele monene, oyo totongaka ndako kaka ya mutu moko. Totondi te, totondisi mokili yango te, bango baboma biso. Biso tokeye epai na bango te, tobengaka bango te, bango moko bayaki. Sikoyo bakomi koanvie biso po bamoni biso ke toza poso mwindo toza na ntina ya mokili oyo Nzambe apesaki biso ya kitoko te ebongi na bango lokola baza pembe baya basala biloko wana bazosala bandeko na nga bamama surtout bino bamama Emmanuel Macron oyo babota ye na mwasi te abotama na mobali obie tata na ye asanza ye na monoko bango nyonso babili get wana Nzambe kaka oyo Nzambe moko oyo azalaki na kanda mokili mobimba na tango ya bana ya Israel ekendaki sango bayebaki puissance ya Nzambe eza ndenge nini Nzambe ango ashanja te kaka ye wana Nzambe wana akokonfondre bango bandeko tango bokobondela lelo tozokota mabondeli wana bamama bolongola ta bilamba bolakela bango mabe yango wana sikoyo kisi wana tango ezoya biso tosali bango mabe te tango ezokota kaka na mabele oyo ya biso ya Afrique bandeko bosenga na bakoko na biso bakisi wana ekozala sans effet na nzoto ya bana na biso na nzoto ya bamama na biso basi babanda koboma biso banda kala te eske tosila batunaka te ndenge nini bato yango tozokoma bango me bazosila kaka te bango balingi bakokana na Nzambe bon problème eza te biso bango na bakisi biso na maloba na monoko biso na maloba na monoko po etinda Nzambe tango azali koloba na Moïse kende loba na bana ya Israel
loba na bana ya Israel bo bino ba mama batata bo bimisa maloba na minoko na bino to lakela bango mabe po biso to sali bango mabete Mato vandi na biso to benga bango te bango moko baye baluka kaka bombe kasi ba bombarder Afrique mobimba comme ça baya bango baya kovanda. Matondo mama bandeko baze belé na ligne. Merci mingi mama. Topesa maton topesa malobe pa ya ndeko mususu to moni ndeko moko benga awa. Allô? Oui, merci maman. Allô? Mbote na biso papa sayala. Oui, mbote ndeko. Ngapna ina bakisa na uki mama uti koloba ntuka wi malamu. Ezali na lisese moko boye ou bien na maloba kaka mama alobi. Na lisolo ya Bible balobi ete nyoka ayaki akosi moto akolisami na lisumu pe nyoka alakaelami mabe. Pe nyoka bomoi na ye nyonso kaka kotambola na libumu na ye. Soki totali banyama nyonso na mokili oyo banyama nyonso bayebi ndenge basalaka ndako na bango. Puku ayebi kosala lilusu na ye, ndeke ayebi kosala zala na ye, pe nyama na nyama ayebi kosala ndako na ye. Kaka nyoka nde ayebi kosala ndako te. Kasi nyoka mosala na ye nini? Koluka bandako oyo baninga basali aye abeti vene na ye na monoko na ye wana lolemo na ye ezaka mibale wana atie poison abomi mokolo ndako ale azwi ubi lilusu ya puku ubi zala ya ndeke to mosala ya nyoka yango wana so totali comportement ya mundele se comportement ndenge moko na nyoka mosala ye kokota akoti alingami alolemo na ye mibale leseli nyama za lolemo mibale ezali nyoka donc alobaka vérité ezalaka te asui koto oyo asui awa donc mundele azali nyoka tososola ye malamu ndekamana na bama yango wana kuna Matondo bien parler ndeko lo soke pa na yo ya solete bandeko bayuki. Vraiment bandeko. Merci papa. Alors voilà. On touche du bois et on va dire l'Afrique s'en sort plutôt bien. Alors c'est vrai qu'on a évoqué la saisonnalité. On pense que de toute façon les températures plus élevées sont défavorables au virus, ça ok. Attendez-moi, ça c'est établi ou on pense? Non, je pense qu'il y a quelques arguments. Non, ce qui est clair, c'est qu'encore une fois, il y a un caractère saisonnier au virus pour plusieurs raisons. Meilleure santé, encore une fois, du système immunitaire quand le temps est plus chaud, mais aussi stabilité des gouttelettes différentes dans un environnement plus chaud, et surtout, vous voyez, quand votre gouttelette elle tombe sur une plaque métallique, à l'heure actuelle en France, la plaque métallique elle est à 15-20 degrés, alors que vous allez avoir en Afrique, elle va peut-être être à 40-45 degrés sous le soleil, et là, à 40-45 degrés, la gouttelette, enfin le virus à l'intérieur de la gouttelette ne va pas survivre, enfin va pas survivre très longtemps. Voilà. Je pense que vous avez suivi là, tout cela, c'est pour cela que Zomona, les gens ont tout le temps que Oyo Bazako Benga na Kombo ya Chilombo, na Hippolyte Kabila, na Batona, na Mouyembe. En tout cas, il y a solo et c'est un regret que Bazako maîtrisait bien le dossier, il y a coronavirus. Quand on ne maîtrise pas bien ce dossier, et voilà, les autres se passent derrière Bango pour ne pas mentir Bango, et voilà, va passer dans une vitesse supérieure, vous empoisonnez. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas et ça virus, maladie, ça n'existe pas chez vous. Vous voyez bien? Ça n'existe pas chez vous. Mais l'ingénieur va passer dans une vitesse supérieure par des poisons. En passant par des gens, oh, Oyo, peste fondation de quoi fali, pesa balia. Nani Kabila, Joseph Kabila, pesa yo. Donc, pesa biso moko, pour boma biso moko. Oh, pesa masque empoisonné, pesa bango boui. Mais tout ça, ce sont nos frères, nos sœurs noirs. Incroyable, mes frères. On dirait que maladie wana ya homo ndenge ba créer la on est balo kete ki bango na laboratoire na bango et bébé la ki bango na biso ko sala be fêter et voilà bazo profiter siko ba passer na vitesse notre vitesse d'empoisonnement. Vous empoisonnez par des masques, vous empoisonnez
par du riz, vous empoisonnez par da. Biloko nyonso o bozo ko lia kuna na mbele kolo Congo. Banani ozo mindele boni bazo le kala mindele bazate. Banani bazo salango kaka bandeko na biso moko. Oyo baza complice na makambo wana. Vraiment ils avec beaucoup de regrets to koloba yango ke vraiment eza passe mingi pona nini bandeko na biso moko baza ko linga pona mbongo ba préférer ba gagner na bango mbongo ba boma bandeko na bango pona mbongo. Voilà, bandeko, tout PC, rendez-vous na biso, lobby jeudi, nous avons encore émission demain. Et voilà, Toyoka, n'oubliez pas, bon, se préparera déjà, dans ma prière, que ça va prière pour na vendredi, na minuit, tokoti na jeûne et prière na biso. Matondo na o nyonso, anandaki biso, o nyonso, asalaki geste na ene niveau ya MoneyGram, ya solo MoneyGram, ce sont des criminels, des terroristes, et voilà, pour na bango, il faut tuer les gens, tout ce qu'on a qui na bango, donc ça veut dire que il faut éviter yako sala bamanda na bido to boycotter to la sebang parce que na bisaki bango ke bande ko na biso baza ko bena na inondation baza ko kufa na inondation to sel pote de bango balobi on s'en fout de cela, nous on voit pas cela, on n'a pas besoin de cela. Et votre gouvernement vous expliquez balobi oh etali biso te biso toujours landa oh ya biso, ça veut dire que merci Nabino, to sera fort que to boycotter Western Union, to boycotter MoneyGram, to boycotter ba région na bango, ba ko pe ke ba congolais ba pesaka. S'il vous plaît, to sera quelque chose. Comme ça un jour ba on sentir que ah to meka ki ko négliger ba congolais peut pas sanctionner biso to ko la bato. To ba niamate ba betu awa, ba no ko beta à gauche à droite, au sala rien. Agissons avant qu'il soit trop tard, surtout dans le Mboka Congo. Opération Tobinda Kotobele la plusieurs fois. Opération Tobinda Koto Lukabango Banda Konabango. Tovali, toujours agirte. Bandeko. Voilà, Ingeta.